Ale kumanga motema moto yaya. Yo kaka Kinshasa Nabiso Kin et l'équipe partout. Kin et l'équipe partout. Kinshasa et l'équipe partout. Kinshasa et l'équipe partout. Kinshasa et l'équipe partout. Kin et l'équipe partout. KNB Kinshasa et l'équipe partout. Mbote bandeko balanzi magazine KNB Kinshasa na biso nazali na plaisir ya ko présenter bino numéro ya sika ya magazine na bino. KNB est retracé les bino historiques et organisation administrative à époque précoloniale, coloniale et après indépendance. KNB magazine c'est la bino mouké historique et organisation administrative. Il y avait la Kinshasa à l'époque coloniale, puis après indépendance, na ba différentes communes il y a ville na biso. Na époque précoloniale, wana ba commune sous la Kinshasa, ezalaka nanu ba tribu lokola Lemba, lokola Limete na époque précoloniale ba ko benga ngo Lumeta, Makala, Masina. Yango ezalaka ba tribu na époque précoloniale. Donc tokomaki na époque coloniale, tozaki na Kinshasa urbaine na Kinshasa rural. Na Kinshasa urbaine ezalaki bongo na 12 groupements lokola Ngimbi, Malweka, Mbinza, Selembao, Lutendele, Mbeteke Futi, Mvika, Mikondo, Mikonga. Na Kinshasa rural tozalaka bongo na 9 groupements lokola Kingakati, Mbakana, Mangata, Mwe, Yao, Kikimi, Nguma, Nangama. Ba tribu ototo tangela bino pe ba groupement wana nyonso ezalaka na ba chef coutumier nde babana ko kamba yango. Tant tokomaki na époque ya Léopoldville, tokomaki bongo na ba zone urbaine pe na ba zone rurale. Ba zone tous ezalaki occupé na ba peuple noir, même tous ezalaki occupé na ba mindele. Na ba zone ezalaki occupé na ba noir ezalaki bongo Kitambo, au premier bourgmestre noir ezalaka bongo Alphonse Kinkela, tozalaka bongo lisusu na Saint-Jean o lelo ekoma Lingwala, commune ya Ngirngiri oyo premier bourgmestre noir comme on est ezalaki bongo Gaston Diomindongala, tozalaki bongo na commune ya Dendal o lelo ekoma Kasavubu, commune ya Kalamu, commune ya Kinshasa. Yango ezalaka ba commune o ezalaka occupé na ba noir. Na zone ya Bandalunga pe ezalaki occupé na ba noir. Ba zone o ezalaki occupé na ba blanc ezalaki bongo Kalina o lelo ekoma Gombe, Limete, Mongafula, na zone ya Ngaliema. Yango ezalaka ba zone ezalaka occupé na ba blanc. Bolandi ndenge tosaleli bino bongo historique ya organisation administrative ya ville na biso ya Kinshasa. Ba commune ebele o bino boyebaki lelo keza ba commune na tangu ya kala ezalaka ba tribu. Lelo tokoma na 24 communes na ville na biso pe na plus de 300 quartiers. Donc ba o bazalaki na connaissance te boyebaki ba commune ebele ezalaka nango ba mboka, ba commune pe mususu ezalaka nango déjà. Kin et l'équipe partout. KNB et Lukiye ba soki chauffeur azali na droit ya ko céder volant et pas ya mwana soki azali ko kende kotika bango na classe. Kinshasa et l'équipe partout, les lots qui sont na terrain pour nous consommer ba pino ba biso soki eza normal na chauffeur o ki otika mwana na classe mwana bleu blanc a céder volant soki mwana wana asengi volant. Yo c'est yo qui tika mwana na classe au céder volant soit quand tu problème parents naï à Koloba Makasi, ils ont problème de chauffeur de pesa qui volant retard la moins nécessité. Ils ont interdit pour leur pesa moins en classe volant. Selon code de la route. Voiture c'est ils ont commencé à la route hein. Voiture ils ont un risque belé hein. Et ils ont même un millimo ya bateau. C'est comme si au CD au hypothéquer vie à moana. Ils ont ba éviter imprudence soit là ba longolango. Bolandi ba client ndenge ba lobby biso na KNB to interpeller mingi ba chauffeur ceux qui famille moko epesi au moins que tika na classe et nga ba famille wana ba se confier na yo
eza bien ce que mwana wana tine école yo moko tikiye soki mwana sengi au volant il faut boya parce que soki likamabe comme mwana wana famille ko yande pa na yo ba koyeba te keza mwana ba muta senga ki volant alors il faut être responsable il faut être conséquent na ba acte au besoin poser na nzela kin et l'équipe partout. Lelo na Kinshasa basi ya zemi mingi bakoma kolata bilamba ekangi nzoto or mosi ya zemi il faut alata tenue moko oyo ekoki ko permettre na bébé na libumu à respirer malamu boyo kanenge docteur apesi ba vie na ye. C'est l'équipe partout le magazine na bino elukaki koyeba peto solana médecin gynécologue a expliqué biso elamba nini mosi ya zemi akoki kolata pona ko protéger pe bébé na ye. Makamwa bilamba nazomona bilamba ya se ya basi na bilamba o ya koikolata en terme bilamba o eza ya se ya basi na conseil ya soin ya mwasi ya zemi et pekisami na mwasi ya zemi alata ba sous-vêtements trop serrés parce que milieu o ya ye wana ya se et créaka ba infection beleza milieu moko ba microbe ezalaka belé alors pour na ba microbe wana e kolaté donc tozo pekisa alata ba sous-vêtements trop serrés pour microbe wana et koiko pilile et botami belé wana conséquence nango akosala infection wana e kokenditi e ko atteindre mwana wana nde na se ya ba sous-vêtements o basi ba olata na conseil nango pe mingi pour na bilamba ngo tozo conseiller pe ba sous-vêtements za ba type ba sous-vêtements moi sa ko olata tozo conseiller ye alata ba coton mingi parce que ba nylon e koiko me pe ba microbe e witi na côté anus e ye liboso donc à éviter wana. On a maman et mon kosoka la tibilamba pe serré et vous créer un confort. Maman a kosala ni di ba pe ma so la tibilamba kangio mingi pe me ko joyeux. Conséquence c'est que comprimer ba gros vaisseau mais na ba gros vaisseau so que ça comprimer moi na ko kufa. Boyoki ndenge médecin gynécologue a expliqué na micro ya KNB. Biso na KNB to ko beta sete na ba mama ya zemi. Mama tango moni koza na zemi vraiment faut koyebaka elamba nini okoki kolata. Au fur et à mesure zemi na eza ko évoluer faut kolata ka pe elamba moko ezala ample pour ya ko protéger pe mwana na yo. Na ba point ya ba sous-vêtements de préférence faut kolata sous-vêtements o eza na coton pour na ko éviter ba infection. Lata elamba o ezali ample éviter bilamba o eza serré pour ko bomela au mwana un jour. Kinshasa et l'équipe partout. Tu as remarqué lelo na Kinshasa mituka mingi esalaka transport en commun bazalaka na ba rétroviseur te. Boyoka ba kinwa ndenge ba déplorer système wana. Rétroviseur na voiture yango nde edaka chauffeur pona kotala makambo oyo ezosalema na sima to pe pona kotala sima. Kasi ya kokamwa to remarqué que na Kinshasa ba voiture mingi et surtout ya transport en commun mingi ezalaka lisusu na rétroviseur te. Yango to kiti na terrain pona kosolana ba chauffeur ba ebisa biso soki passe servaka na nini. Bon, normalement ils ont cherté hein, rétroviseur ils ont cherté pour notre chat, ils ont kozanga peut-être volonté ya kochesa yango nde sala peut-être chauffeur atiki carnet sans rétroviseur parce que ngande na bo sans rétroviseur na conduire te msusu rétroviseur koza nini rétroviseur ezate ba osela neti receveur na e ndazo aider kota boye koyate par rapport à reste nde omoni ata rétroviseur ezate azo se servir na e. Bon, généralement rétroviseur eza eloko malamu parce qu'il faut regarder avant et en arrière. Ce que tu as dit, qu'est-ce qui est passé? En tout cas, un chauffeur digne de soi, il faut se servir d'un rétroviseur de gauche, de part et d'autre. Au cours à l'arrière, c'est parce que il y a liboso, et ça faut à l'État. L'État n'a biso atika ba chauffeur na position moko ya chacun pour soi. Al sala ka suivi à mon côté pour un chauffeur aux anga rétroviseur. C'est impossible. Bon nini si pour rétroviseur eza loko la boy chauffeur na yo. Yenda ko loba kota, yenda ko loba ko kota te. Ozomon mais sikoyo suivi wana ko tezala ka te yango ozomona ke ba chauffeur rétroviseur eza te ba accident pam akokota boye pour atali rétroviseur eza te. Te receveur achaye pona ki rétroviseur te. Receveur mosala na yako zo mbongo na mutuka na ko zongisa ba retour mais un rétroviseur nde boy chauffeur ayo moko na chauffeur o yenda ko yebisa yo kota yenda ko yebisa ko kota te mais receveur te bongo so receveur aza distrait
accident ye. Alors nous sommes là la suivi ezalaka nango te. Na micro na biso ya Kanbe boyoka ndenge bandeko na biso bamongo ba expliquer eteko. Kinshasa l'équipe partout Kanbe to kitina terre ko solo na bandeko na biso ya Équateur soki ezalaka nini po mopaya soki ayepa na bango bayambaka ene eteko boyoka ndenge ba réagir. Eteko eza danse ndenge ba danse ezala ba kwasa ba ndombolo ba nini nde ba bengo eteko. Boyoka ki mabele lis bana ya kobina eteko. Eteko eza ne danse ya biso ya ba mongo. Eteko eza te kebe ka mutu ayebo yambie ka eteko te. Eteko eza ne kombo ya danse ya biso ba mongo ba équatorien eteko. Eteko la kisinini. Eteko la kisasa ça fait moi ça mobile so ba sanga na ndako okuti moi ça zo na balabala yo mobile zo na babala boye bani bo betani eteko. Yango eteko ya kaboye. Mon patron m'a dit que eteko ça fait la moi ça mobile ni ba betana ka eteko. Tozu matanga to ya tobini ya biwa to beta eteko to minje mo kanje mo to ya makane to za sengo po biso to za ebe mekufi banje mo na biso to ya ka bien ya ka mabete nyo to na mawa na bisengo to se la biso kaka. Bulandi bandeko na biso ya Équateur ndenge balobi eteko wana eza ne kombo ya mabina ya province bango Équateur kin et l'équipe partout. Tinda photo na yo en mode selfie kanga photo buka kingo seka moke tinda yango na page Facebook Kinshasa na biso Kanbe yana jeu. Kanbe s'intéresser na évolution ya musique particulièrement musique quinoise surtout oyo ba évoluer na Kinshasa depuis 1997. Lelo Kanbe s'intéresser na évolution ya musique congolaise notamment pour na orchestre oyo ya Kinshasa depuis 1997 tina mukolo ya lelo. 1997, année d'implosion avec séparation, il y a Wenge Musique à 4x4, oui, Kabola qui paie ma famille et Belé, et Bota qui deux orchestres, Wenge Musique à BCBG avec Jibem Piana, Blaise Boulana, Alain Makaba. De l'autre côté, Zalaki Wenge Musique à Maison Mère, ou Zalaki Bongona, Weranson, Adolphe Dominguez, Zina, Didier Massela. 1999, début d'une nouvelle heure musicale avec la sortie des albums tels que Titanic ya Wenge BCBG. Kaka la même année, tozo qui sous album ya Wenge Musique à Maison Mère, intervention rapide. Na même époque, la musique congolaise quinoise en particulier, dominée déjà par deux artistes, Papa Wemba et Kofi Olomide, patron ya Quartier Latin. Ensemble, Papa Wemba, Kofi Olomide, Werason, Jibem Piana, Bayaki co-formé, Oyoto Bengaki à cette époque-là, carré magique. Yango ezalaki tant ya polémique makasi na Kinshasa. Parmi batons forts ya époque wana ezalaki prestation na ba salle mythique à travers l'Europe, ya ba groupe wana tel que le Zénith de Paris, Ville Juive, Palais de Sport et l'essai na Olympia. Et Kofi Olomide qui a joué plus de 3 fois au Zénith de Paris et 1 fois à l'Olympia. Papa Wemba plus de 2 fois au Zénith et Mbala Mokope na Olympia. Et Werason plus de 2 fois a sorti d'un double Zénith de 2 jours d'affilée. Et Jibem Piana 1 fois na Zénith de Paris et 1 fois na Olympia. Et ici à Kinshasa, la polémique ya carré magique et tourna qui peut l'issou makasi na likambo ya kobeta na stade de Martyr. Notons tout de même le premier à avoir défilé les Quinois na stade de Martyr et Zalaki Bongo King Kester et Menea. Et Jibem Piana abeta 2 fois na stade de Martyr, Yaliboso et Simba Kitepo et Zalaki dérangé na Mboula. Et puis deuxième fois Zalaki avec récite na Bling Bling. Werason Igo le roi de la forêt et abeta 4 fois na stade de Martyr avec une réussite totale. Et Kofi Olomide abeta 2 fois na stade de Martyr kasi ya liboso balobela yango mingi te parce que zalaki après de part ya ba academia ya mibale abeta ki pe elekana ki malamu. Et Papa Wemba abeta 1 fois na stade de Martyr vers les années 2000. Celui qu'on attendait le moins viendra briser les carrés magiques Félix Wazekwa avec son album Signature et la danse Malemambwa qui désormais le public ba komi ko compter na ye mutu ba yebaki na ba verbe a commis spécialiste ya ba générique.
et il va emboîter le pas na ba prédécesseur naïe en jouant à l'Olympia et au Zénith de Paris et dans les autres salles na Katia Europe. Toujours na ba année 2000, King Kester Emene va se réveiller na album naïe ya longue histoire na danse nango ya Tchakou Libondance na Kilibanzenza. Et comme Memaye Kobeta na Zénith de Paris na Olympia, pe abengisaki comme invité Taboulay Rochero. Entre 2004 et 2005, naissance d'un phénomène en Europe qui a commencé à Londres, qui s'est musicien que se produire. La menace n'était pas prise au sérieux, au point mouvement et s'étendre dans la ville Nyon en Europe. Caractéristique ya ba combattant et za kobeta ba musicien peut empêcher ba production scénique. Année 2006, année révolutionnaire avec la sortie ya album Droit chemin ya Fally Ipupa, naissance interdit à Ferregola. Au ça la face ya musique étrangère. Comme leurs aînés, Fally Ipupa va jouer 2 fois na Zénith de Paris et Mbalamoko na Olympia. Et Ferregola une fois na Zénith de Paris et puis na salle Moussousou na Europe. Après, avec l'influence du phénomène combattant, les jeunes ont du mal à se produire sur scène régulièrement en Europe. Van Wana est dominé jusqu'à l'arrivée à Yamado, un autre style de musique avec le maestro Fabro Oazobini Sabiso Mikolo dans ya Tengama. Historique ya musique congolaise Otobongi Saki Biso Kanbe pour la Kisabino depuis 1997. Pena Mkola Lolo à 2016 Yango Wana. Kinshasa et l'équipe partout. Guilhem Mozindo, animateur ya Kibinda Nkoi, aleli ndenge ba animateur misusu, baibaka bakri na ye, baibie lisusu tengama. Mama na bana lukalanga mama na lonkyo. Konono 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 kayubile konono konono konono. Si atolele tolola tolola tolola. Otakata na zolele. Mamanga na zolele. Togolongola mwana togolongole. Kokonure togolongola bango togo. Otakata na zolele. Ya nselele bakundila mwana nselele Césarine. Togolongola kiari togolongole Fababi. Ate ngama te togo te ngama titi togo yengola ai togo te ngama titi togo longo ate ngama te bana biloko nandi yango zobinisa kongo mikolo olie bambongo nanga omeli masanga nanga togo lala na yo lelo togo kende na yo. Do wana babiloko wana babobina ngo yango wana mikolo ngume bana babwididi ngume ashina mbenze ngume bina na bididi ngume fa babizoka te do weza mwana watekani mambo dia mlata la honorable ngolo tuna e abiso wana mutakala jimu mukenda zoma wana mutakala potala kama binisa ke mbetulu ay mbetulu bachele balela bawewa mbetulu likamona ozomba ba debele bazotuna moni ya tenga mao moni biso sala akri biso mbonda ne besala ba akri donc yende mukubokuta ne botuni so zo tenga mao mais fabrication botuni ndenge ya lobaka likama bonga yo wana na limite ka lobaka fo ya moni biso to beta ba bayage bele bio pena video so ya awamba le bele biso sala ba akri na bani ba akri le lotinga bana ba akri ka mais mal chance dans la mona so na sala ka akri ba bazo dans la bali bakri les lots na sai bakri belé vraiment na mboka o bazwa baya ya manwani baketu bayubilange lukalanga mama na bana lukalanga mama na lonkyo jante mama c'est Léo ya tselele bakundila mona nselele quartier la te obinaka oyo mbongo lukota ezovimba ba pigeon otakata na zolele atogolongola mwana togolongole lesokomi ate tete ata ovandie okotengama do tengama na biso ndenge mo tela samaki bakolo mbonda nde bakolo tengama bayibi tengama wana obenga bango bayibi tengama meza ko beti comédie musicale ya tengama biso ko original beti olie bambongo nango meli masanga na ngai tokolala nayo bakabose barobino o tokolongola bilamba ozokati leba tuyo kamesi ngalingani batbandi mage ozukri ya moto kulingato wanga netinga binada mandima ya iyobe binada magagile mozindo privé
bakanga yobe so yo le yo su boro lingo ba boro no yo o tenga ma o ya yo ce que ça la nga bien te yo monini to ya kamba mo ko le balon papa o beta comédie musicale ya tenga meza yo bon eza faute ba président na bango eza faute ba animateur mon temps lugi mama animation fo ba roza ba biso le to bana ba animation oyo to na ba lokolo ba juna mo ba Robert Nkoko on jamais na robo créer ba ngani ba boka ba créer na ngai ayi ba pe créer mo biso atona pépinière kitambo donc mbonde za ba mbonde o derrière arumba ya kibinda koyi donc biso eza voir donc pépinière ba créer za la rande awa donc ozo animateur fo tout na ga yo kilo zo na oza yo est-ce que kilo zo meza yo ma solo to remplace mususu te ko bino le bozo yo pas président ba yeba na bango te président na ene logo yo ke logo bonga yo ke logo yo na ene logo mo asika mais ezala ngo ya yo te mais olongo miso longo ya miso eh ba pesa ya président biso sala ngo prix donc ka kalamita meza yo te oyibe kila batu ya ki sasa l'équipe partout mikolo neza bino pardon jima sala yo logo ratate ya on a bien ga yo jima mukende Oumela. Bolandi ndenge Guilhem Ozinda lobi na micro na biso KNB. Alors bino pe ba animateur soko bozo zo ba cri ya mutu faut kozala quand même reconnaissant parce que muninga sala ba cri na bibo banda ko yiba ngo banda kala. Soko yibi pe cri ya mutu o reconnaître que cri o eza yanga te otanga ta komoni sala bien mais yo zo cri ya mutu et puis na suko zo boy en tout cas et sala muté ma passe. Bozala pe reconnaissant côté ana ba musicien qui chasse et l'équipe partout. Merci d'attention vous accorder qui na magazine Abino KNB. Magazine il est là pour présenter qui a la place royale. Boutique elle a toujours connecté, branché, scotché na magazine Abino Tobo Sanate Kinshasa et l'équipe partout.